toloba osomona omana loko toloba tona posta na bango te parce que maître Toro babanda ko benga ndokiti Amazon a tindi lettre tina métropole pour confier que tu chef de fleureté biso pe ba imanie to sengi to linto le la matanga ya papa na biso Toro na kimia boyate tomoni papa wemba kufi totika lo mona kofi na matanga te totika lo mona pe Kester akufa totika mona pe papa wemba te biso moko ba imanie to kolela papa na biso moko na vita bango bayate balela papa na bureau awate toboyi. Très chers amis internautes, bienvenue dans votre mission préférée Tukin. Dans Tukin, biso tolobela ramakamnyon soit les Karana Kinshasa, ba réalité o et les kaka. Précisément awa lelo toza na yolo tozwa mi pona actualité amneno boyebi likambo amneno yuti koko e la biso to uti ko perdre o ya biso ya munene grand baoba cofondateur ya équipe o to bengi Daring Club Motema Pembe maître Toro atika ki biso mikolo eleki yango bomoni to e na yolo poto yeba au juste ndenge nini atmosphère ya yolo ezali comment bana yolo bazole la maître Toro na simalanga boromona ba banderole bati batu bavandi batu baya bazalaka toujours à banda maître Toro akufa bazolele en tout cas donc eza nouvelle moko ya passion e komela kibiso boyebi ke na mboka na biso récemment awa to uti kolela ope azaki ya munene un grand de la musique congolaise mais lelo siko to koti na kati ya monde à sport donc en tout cas ba sportif pe lelo e kweli bango bazolela o ya bango moko ya munene o eza maître Toro yango to komeka un peu ko tambwisa micro na biso po eza devoir na biso ba serviteur na bino il faut to meka ko tambwisa sa micro toeba au moins ndenge nini bana yolo pe bayambaki nouvelle oyo po passion en tout cas ebeti biso maître Toro aza oyo akotisi biloko ebele na kati ya Kinshasa et pour votre information ceux qui lelo tokoma kolobela sur la quinoiserie donc aza moko ya ba oyo basala ke lelo to banda kolobela quinoiserie na kati ya Kinshasa maître Toro aza oyo a instaura auto mona lelo ba Miss Congo ba Miss Kinshasa ezaka maître Toro pour votre information a komaki na Kinshasa na 1934 tango a komaki mais il a un peu essayé de faire ce qui était mieux en tout cas à s'imposer ki na kati ya culture na biso congolaise na dernière interview na biso tozalaka na ye aloba ki eteye a sala presque tout yango lelo vraiment toromeka un peu ko découvrir koyeba ndenge nini maître Toro azaki ko vivre na bato bazalaki nzinga na ye ndenge nini maître Toro azalaki na batu qu'est-ce qu'il a fait au juste pourquoi est-ce que vraiment yolo est affecté pour awa toza na résidence na ye yango na mukuse tokolanda muke mombaya toleka. Ndenge to epsa bino ke to remeka un peu ko za ba point de vue ya bato yo baza nzinga o ba ekole la maître Toro na mona mpanzi na ngande ko moko aza awa a komeka un peu ko ebisa biso ndenge nini maître Toro azala ki pona bango maître Toro aza nani. Bonjour monsieur. Bonjour maman journaliste. Est-ce que ko pesa biso kombo na yo? Kombo na nga monsieur Shagi Katania nazali moko ba supporter averti ya Daring Club Motema Pembe. Pourquoi supporter averti? Na linga équipe na nga na niveau moko no soki ezane loko moko elingi salema nazala déjà informé et naza toujours peine équipe na nga et na bakisa terme musu supporter à vie. Supporter à vie mombayo kamaka monde za matata. Maintenant awa tokuti yo na matanga maître Toro. Yango to ngi to un peu maître Toro pona bino comme yo za supporter averti à vie. Maître Toro pona bino azanani. Papa Malamu, Papa Boboto. Si bandanga na yeba ye, na mona place à Silikate. Banda na yeba ye, na mona place à Kabolate. Do talaka na peut exemple monga na mupende ya mulobo. Mais na banda ko yana ndaku na ye, na koti kureza na fongoli pe TV na komi kotala. Moi historique moi muke. Papa Toro to vanda Daring na série à coach Poma. Bazoemba Toro Toro kiji pona ye ezalaki yende bande koyembela tangu pe komi su Toro n'est pas bon Toro na komi su bonté donc na niveau moke non papa oyo na moi histoire muke soki papa oyo abatela patrimoine oyo Daring Club Motema Pembe te mais ba biso oyo to yeba te Daring
Oh, mais selon ma information, baloba que maître Toro muta panza équipe, yango équipe moro boy songolo pakala botama. Mais ce que ça que maître Toro muta panza équipe, les lots tango akufi, alinga zota mwana naye, acha une équipe neba mususu wana, bacha bana na bango ba financier. Donc charger finance mwana naye. Mais maître Toro banda ni membre de famille naye, ni mwana naye. Mais pour ton information, où est la Congo Vibration? Biso na Congo Vibration, tolinga penza tous en a précision. Pour ba landa biso talaka ba Blaise Mobobo donc balingi pa ba yeba. Oyo atia mwana na financier wana nde nani? Pasteur évêque Mukuna. Président évêque Mukuna, soko ke la Renaissance. Chargé finance trésor Mukuna. Toto signé ba contrat na Bralima. Tozwaki $106,000 biso nyonso. Ye ayaki na mwana na ye trésor Mukuna, muto asinyaki ya signé mupanzi bazwi mbongo wana eza kobomba te. Mais na Darin Clé Motema Pembe, maître Toro atika kotia ata mwana na ye moko te na comité. O ndenga kufi boye. Azota mwana na ye moko tika na équipe ezala te. Pona biso Darin ko équipe église catholique. Au moins ne papa kufa ba récupérer ba sango ba représentant nyonso ba keinde biso pende papa Toro akufi tozala conseil d'administration ba administrateur wana ba kovanda ba tala par rapport à statut lobby nini nani ba ko élever pour remplacer maître Toro. Message na nga ya suka na sengi na ba oyo ba lobby maya misu na bango balelaki tchala mwana balelaki papa Wemba ekaukaki Mari Misambu maya miso bango ekaukaki balobi papa Toro soka kende soki wapi to sangi bango matanga oyo eza matanga ba sportif mais biso ba imanie to sangi boyate. Oh, mais na matanga biso to mona batu nyonso ba futanga bafungoli porte bongelo bake mutu nyonso foya na ye matanga bino siko ba obolobi ba yate walande banani Amazon atindi lettre tina métropole pour confier que tu chef de fleureté. Biso pe ba imanie to sengi to linto le la matanga ya papa na biso Toro la kimia boyate. Ah Mumbaya. Donc on veut dire team vert balobi ke pona bao bango ngo pe tozo comprendre te balobi ka bango wana boyate po bazana poser à gerbe de fleurs na binote baza pe na posa boya ko lelisa bango te po maya misu na bango ezana ngo ya kokoka po bango moko balela na bango maître Toro mais na comprendre que slogan moko ezara merci maître le roi pe ngape na lobi kaka merci maître yango to tamboli su Mumbaya so to ko luka su bande ko mususu. Bande qu'on a biso ba Hollanda biso très chers amis internautes botakande ambiance ngo eza quand bien même que toza sangwa pasi tozole la maître Toro mais ana kuti lisanga moko pona nga na bengi ngo lisanga banganga bango pe baza na moi maloba muke ya koloba lisanga ya ba imanien ba team vert donc na comprendre que penze zande likambo makila ya bango paso kati bango loboko mona makilo ezo tangelo ba imana vert donc yango tokoso papa na biso bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Jires. Tomonio awa na cadre nini toyo kutayo awa? Bon na toyo na cadre matanga toyo kolela papa yango moni biso toza kotoya. Ah boye kolela papa. Papa na bino, papa abotio to nani? Cofondateur ya Imana maître Toro. Cofondateur ya Imana maître Toro. Mais selon ba information to uti kozwa, babi ke Imana balobi bango ba koki na bango moko pona olela maître Toro. Ba msusu ba ya te to comprendre te ba msusu on banani. Bon, biso tokolela papa biso mo ba imanien. O na ba pe vita na ba to ba roya ko lela papa. Mais bata Renemboa ba kozala te. Oh Renemboa lisusu. Ba kozala te. Ngana yebi équipe Renemboa ezara te na yora Renaissance. Renemboa ndé. Te ngana ko Renemboa ngana yebi Renemboa. Ah donc elle a que bona kanda makasi contre équipe wana. Pour que bangonde bakendaka musu il paraît très balobi selon ba information na autour ozwa kanda na bino ezaka ke po bango banda obeta ba polarate na lobi boy mama tomoni papa Wemba kufi totika lo mona kofi na matanga te totika lo mona pe Kester akufa totika mona pe papa Wemba te biso moko ba imanie to kolela papa na biso moko na vita ah olelo bondimi vita
tolela papa na biso mona vita na mazembe na lupopo biso nyonso olela papa na biso mais René-Mbwa renaissance bayate bango mutakufi bango bafinga e bayate olela balela na église na bango so bolela balela na église na bango donc bakosela na bango pe mettre taureau culte balela na église na bango mais et pas na biso ndeto sanga na bango te boboyi bango penza boboyi bango babeto kabwani yo biso bango babeto kabwani matanga na biso bo biso to yasani bo bango yasani to boyi bango. Mais selon information moko nazui récemment il paraîtrait que babetaki mutu moko a mort cause ezaki ni makambo wana na yebi yango te oyebi yango te hein. Merci beaucoup tokozwa bonjour papa. Bonjour. Yo kombono nani Comment on l'a dit? La dit yo po elelaka papa tolela papa tolela na sentiment ya baneo ya sali na dering donc tolela puisque na conformateur ya dering donc il y a plaisir à ma case donc mon habitude na ba imana makila to ba fanatique to ba supporter et boa ba supporter to ba fanatique nde mutu moko kuna ebisinga bi aza supporter ya dering à vie quand ngwana netinga sko supporter donc à vie do ya makila. Donc il y a tout moko à part sport, à part du côté sportif, tout le monde dans côté à sport. Maître Toro Zende. Bon maître Toro non papa moi malamu. Aybe so na bana. Aybe so na équipe na ba supporter na donc aybe so la na bien. Donc papa moi o ya lo la, donc ya lo a fait moi butu CP là pour na papa. Donc il a fait. Mais mon pardon je l'angana no eloko. Bango ba boyi ba René-Mbwa baya, mais na moni na bani na bango yo batie couleur à René-Mbwa. Oh moni yango te. Tes rouge te papa to me camper au salara distinction à ba couleur. Na de couleur na bango te ke o batie bango po te biso kutu. To kontaka bango te po to bi bango te. Donc pour na bino bango ba existara. Donc ba existara te to kontaka bango te. Po so to biga to pour souffler bango ba okatana. Ba bana mikie donc to kontaka bango te. Mais le maître Toro a Koufi, Bolobi ke Azaki papa mo malamu. Une fois na stade, banani babimi sanzembo ya Toro n'est pas bon. Banani wana, banani babimi sanzembo. Wana bazobo bakenda. Bazobo bakenda basala ba marambo na lokola biso. Donc to nde to yebike maître Toro la cofondateur de ring. Jamais ta mukoma te bazobo bakenda. Au moins te que dering ba ono so batina dering ba yebi otanga ba yebi okoma ba français. Donc nega donc on mettre to nega na umela donc otake sozo kanga a umela peut-être kotake lisusu a umela lisusu. Donc Toro a jamais oublié na mité manabi. Donc a jamais oublié. Donc na manapo sala pena jamais oublié. C'est bon, c'est bon. OK, merci. Donc en tout cas, tozo confirmer que bana dering bazolela na ba voisin na bango bato vita, baboyi na bango bato René nani oyo baya, ponga nazo kokakutu kotanga kombo angote, yango tomoni pe mutavita awa, mutavita erolela na yena ba imani. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Nata. Ah Nata, tomoni oyo mutavita penza ya makila. Merci maman. Siko présence na yo aweza pona nini? Ah bon, nela kana na baninga na ngai. Maître Koufi, bon tu es la caméra. Yo étant vécu bien, o kalezalaka o te to bali bango, o te bango basali boy. Mais lelo lokola bango na René nani oyo ba potani, nde yango siko ba yokani na vita bo profiter pe po bozo occasion tende boye lelo. Wana nakala weza lelo to yokani bango na renaissance ba yokana te. Bisina bango to lelo moto yokana mer. Tona matanga. En tout cas, très chers amis internautes, on a un monde comme Kolekelanga. Bala ya vita na de ring. La preuve en est que très chers amis internautes, bon monique, te komona awa penza bato vita ba la maître Toro. Vraiment que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Papa na oloba bien te yo poko oloba kombo nani? Kombo nanga JR Bola. Le tara lega vie pichen do misi. Vie pichen na ebi eta mokonzi wana président donc mokonzi pena wana na ninga lo baga eloko renaissance omoni eloko lobike bango basangisi biso na vita te bango basangisa biso na vita te bango baza ba
et aloka mutu azali boma biso na voisin na biso avec club tozalaka déjà bandakala polémique ozolo bana bango babala biso eza polémique ya terrain mais eza polémique ya matanga boye tendenge eza boye ozomo so bango bazui problème biso photo keni voilà papa yo lobi eza polémique ya terrain eza polémique ya matanga te yango na zongi ka na lingalo ka bolobela kinga uti koleka soki eza nango polémique ya terrain soki eza polémique ka matanga te donc ba René nani ope ba royo la maître Toro mama yoka omona loko toloba ozomona omona loko toloba tona posta na bango te parce que maître Toro babana ko benga ndokiti bana loba otie tolongwe kuna po ya ba di match to bana ko pola yango tolongwaki ndoki wana lelo akufi bakoya na matanga ya ndoki kosala nini biso toza awa toza bele tokabona te toboya ne buzoba biso awa to abato mayele bato mitu esala penza biso ezateke mutu akufi boyemba te mulimo mutekene na lifelo te ozomona biso awa to ande to ya na kosala madeki tozake sai mutu akufi to leli na yo ozomona yo pena mulimo mutu papa ya mutu akufi po yemba te papa wana akende lifelo ata yo moko mama est-ce que ezalaka te c'est vrai que tozala passe mais ça quand même la nzembo moko bino pe bosali bozongiseli bango nde babi molime pe mana lifelo tosali ni te biso omona équipe wana pendako parce taka passer à sa publicité à bière passer penda olobe oke bomelaka bière po tosomela joueur tosomba ba joueur oh passer à sa publicité à bière na sa publicité Kinshasa ça bébé na yebiso lelo talaka ba écran wape muta media te yo passer ozoboya milimo mabe na ke ba mela bière te parce que eza mabe eza péché mais yo passer okomi kolobobi ke bon mais la primise pour to so $5,000 to somba ba joueur ata yo moko est-ce que penda wana aza musali na nzambe ou bien aza musali ba bière donc makambo penze komi pasi bandero batali batuninga question moko balobi est-ce que aza mosali ya nzambe to aza mosali ya ba bière en tout cas moi na pesa réponse wana ezate ka bango monde ba opesa ngo bango basi balobi yango to tambusika micro na biso à part celo ngana oloba bazoba wana bazoba nde banani bon na otanga pe kombo na bango te o eza Congo vibration biso to bombaka na biso kombo te donc pour te dire que o atelemi liboso no aza ji parankine donc soko ye mabeto ozongisa otanga kombo René Mboa ezalaka te eza équipe te René Mboa nga na René Mboa te oh bon renaissance bon tolingi bango ba ya te azotinda soit disant Choubin azoleka na TV papa Koufi Choubin wana azoleka na ngapela ba Choubin wana pele baza ba tumo pena kozwa pena na kanye pena minu na bomieka mbamo Choubin ngonde nani keba mayoka azotinda Choubin na TV aleka na TV abande koloba de porte quoi papa toko moyibi maman c'est que je te dis nazo yebisa vrai bazo finga papa bato akufi yango balobaka papa soka boti mwana wana soka bandi ko manquer yebaki mwana wana za mwana mabe aza mwana libanda za fazer donc papa za kia vie fallait mukuna aya ko senga aya pena fuka mapena liboso papa pardon bolive mbisi na mabe na ngana salaki ye pasteur mobimba zo sala publicité à prémisse c'est la maman pasteur mobimba zo sala publicité à prémisse parce que porter renaissance luya lume la prémisse nous c'est la ngamu na zakula kisabino spectacle afungoli pena bouchon na kacha bureau pasteur au côté ya ngai nini au côté ya ngai nini bon papa nde toye kolela wana tolela na ba vitaki bien na ba tamanzembe bon papa tokolela na ba club nyonso tout ezala vert noir nini tokolela pe na drapeau ya Congo mais sauf bango baya te balela papa na bureau awa te toboyi en tout cas balela na bango kaka papa na bureau nde balobi balela na bango papa na bureau biso toboyi na biso bino awa bango baboyi na bango bino awa donc makambo ezosa un peu pasi en tout cas Jansi Luonda po penza za grave donc no ebandeni na okabole tumbo te toyaki penza po toyeba juste soki bango pe baroya mais na suka lango to comprendre ka ke bango baroya na bango te biso toboyi na biso bino nde lingala balobi ngai te balobi biso toboyi na biso bino merci
Très chers amis internautes, le roi Ratoib Sarabino, Congo Vibration Azara toujours na une longueur d'avance. Donc à Tokoti na Katia Lopangu na résidence ya Maître Toro, tomoni famille bavandi, yango toye potoza penza nde toyebisa kibino, lokwa bozo tuna bozo lukaboye ba, yango toye boye ba penza Maître Toro, ndenge nini azaki na libota na ye, ndenge nini azaki ko vivre bota la kara que a comité na 94 ans. Donc ba français ba lobby 94 ans. Donc yango wana toza awapo, tozo un peu moins vie à moko na moko ya libota. Potoye ba Maître Toro soki azala kindenge nini tomoni mama a ba présenter biso balobi koko poye moko alobi ka mati grade abike ya matana e grade azara sous merte toye tomoni awa avandi ya balobi en tout cas ye penza za oyo avanda ki mingi na Maître Toro donc moninga na e penza yango wana toye na mokuse to meka mukeko tu na mama mama mbote koko koko tomoni yo a balobi yo zala ki penza moninga ya Maître Toro tozalaki moninga te ye liboso nga nazali leki nzoka nde azalaki kamaradi ya mama leki na nga sheri na ye nga nde moto abitinda yo ozalaki moto abitinda ya libala na bango nga moto abitinda ya libala na bango balinganaki mingi mpenza mpe boboto elaki tokomaki kala ndeko nga na bango siko lokola mwa sango yeli biso sango makasi etuti mitema na biso o eza kolelisa biso na Congo lelo est-ce que yo siko tango zwaki sango wana oyokaki ndenge nini mama epesa nga pasi po nga na yaki ya mokolango avant kufa alali pe na mbeto ti avant de la kiti na ye to solo la bi c'est si mikolo be to ko mwana tenga lo bi ka sango ne ko tala yo ta to solo le sili akati pe lo boko na poche akamati nkoto mibale mi bale apesi nga lobi donc 2000 futa bisi ozonga alali pe na mbeto te avandi na ye boye tozosolola mpenza tozoseka tozokanisa makambo akala naye koyoka take na ndako après une semaine oyo akufi nandimaki te mama nasika nandimaki te po ngai yo komona azalaki ngembo donc ntango bango baye koyemba biso tomataka na bafenetre kotala ndenge baye koyemba ntango bazoyemba wapi bazali koyemba na Rwakadingi omoi na vendi Kasai na kwe Rwakadingi ezotala armée d'Isali baye koyemba ye na nani baye koyemba ye na papa Wemba Wendo donc Maître Toro azalaki pe musicien azalaki musicien lokola ayaki koyemba olinga yembela nzembo na ye nzembo bobande koyemba ngai nayi kotala kaka biso banzembo te ayaki koyemba ayembela mwana mwasi moko ya lofundu atiaki na nzembo abetine mokonzi yaba soko tuni likambo na ye tuna Toro ye moto vandaki na ye sika moko banda na mboka basenzi nzungu te sani te mbeto ya kolala ezali te kasi soko moni ye na nzela okobanza mwasi moko ya kilo nzoke loko ya pamba ekolala partout nzungu te sani te mbeto ya kolala ezali te soki bomoni ye na nzela bokobanza mwasi moko ya kilo nzoke loko ya pamba ekolala partout Ok, Maman Cécile, Coco Cécile, Poyo sur Mata Grade. En tout cas, merci. Toyo Kindengo Yembi. Mais bah yebisa kinga, babi Maman Cécile, la bande ko bina danse moro bande ko bina na Toro. Est-ce que ko l'accepte moi mukende o bande ko ningisa? Tant bozaki non ensemble. Ya kika rumba te. To benga rumba ngo sebene. C'est bien. Maman Cécile, Coco, yo, Mata Grade, ba Coco pe ba sengit. Oko l'acception te moi muke moi rumba moi sebe na ngonde ezala kipo ba o ba landa biso ba yo kape moi sengot. Na ko bina ngo be musique ezate na bina be boye. Ngana ko yembela na yembelo nini po bina ngo kasi. Mwana yo bo ndima. Be sebene ko. Tako bina kaka be sebene boye. Tele makana. To bina ngana. Ngana yo tozo bina.
telema to lakisa bango banda ekobina mombaya makambo esomo nji parankine mpenza azo exercer danse mindondo mama ezalaki ndenge nini Sekele wakayo sekele wakayo wakanyo. Ah, vraiment merci. Oh, Coco Cécile a le bien matagrade. Coco Cécile a l'axibisonde bazaki kobina. Banda obengango rumba. Alobi dans swana banda obengango rumba. Ermo pa baksaki abi banda obetango rumba seben. Balobi yoka kuna balobi fo beta pe dans sotoro banda ekobeta. Yango yaki densité. Pour omoni pe ba ko lule mingi. Bon bana basi to ba telemi. Ma yaka. Yaka na ba oko bina te na ko me yaka te. Yaka na azalaki ko bina te sadi so mo ba basi ba telemi ebele boye ya o lukaka tu mo la bango te soko ayebe. Soko a pied de gawa on a pas toli na donc on est fiers avant ça là. On est fiers au maître Toro dans ça sera moni basi. Kukwe. Oh kukwe. Comment on a ho kukwe. Sala boy bala moko. Tangwa wo yaka ka boy. Oh kukwe. Merci. Merci. Toujours continuer. Pesinga mawa mingi po salaki likolo te na yalaki awa na ndako naoki akufika bo pesinga mawa mingi. Merci vraiment Nasuka Lango quand bien même que to sali ba démonstration Coco Cécile a lobby que sango ya maître Toro et salié passi. Bon tozo c'est kaka po na biso na coutume africaine na culture na biso africaine ezala keso beaucoup feli mutu moko boya komaki na bambula moko eza élevé pour na biso ezara mawate ezala feti. Donc biso vraiment to sepela relingi ko lobake mutu penza kolaki ndenge za na penza zo pema bien zo pema na kimia. Yango c'est vrai to kolela po eza sango ya passi. Mais na simalango eza penza feti munene poko tala bambula o ya sali ezali sekité. Très chers amis internautes pour comprendre. Moko moi ko sekoko za la main mawezaka na kati ya mitema. Bandeko batali bino ba bozolanda biso très chers amis internautes. Awa na vandi awa nazana leki penza oyo ya Mowei o eza maître Toro yango na mokuse tokolinga un peu toyeba o eza ba question toza komitu na biso nyonso lokwa tokutani na eto profiter peto yeba moi muke ndenge makambo yango elekaki et puis toyeba pe programme à matanga soki ekobima mukolo nini soki bakolela wapi po biso nyonso tozala informé. Mama Mbote mama kombo nani mama? Kombo nanga Bonkonde Gabriel yo za nani pas maître to ngande mwana suka na libumu mama. Donc bobotami na maître Toro mama moko tata moko ngande leke ne ya suka moto tika na yeto tika ka biso mibale lokwa ya kienga na tika nga moko tikalika yo moko pasi mingi na motema yango siko tolinga kitoyeba po yo zaleki na ye donc elingi koloba ke bozwi bolekisa ki mwa tangu mingi bino mibale oyeba ki mwa mingi ya ye oyeba ki ndenga zalaki taka bobandi kokola na ye oyebi kosilika na ye oyebi koseka na ye oyebi pasi na ye oyebi esengo na ye est-ce que na mukuso ko yebisa biso muke maître Toro azalaki ndenge nini? Maître Toro azalaki moto moko oyo asepelaki kozala na bato. Maître Toro azalaki moto moko ata na biso baleke na ye ayaki kosepela na biso kozala na biso elongo mpe na libumu toyaki mpe mingi te nakanisi baoyo bakendaki ngai nde na ye bato totikaki nalobaki totikalaki akaka biso ne mibale lokola ye akei ngai nde moto natikali. Sikoyo to bato balingaka pe bayeba po musu balobi maître Toro azalaki kanda mingi azalaki kanda donc ye kuta banda ekolinga ta ba sekite même tango akomi na ye akomaki mpaka même na bakoko na ye alingaki na ye ma sekite. Maître Toro azalaki moto moko ya kosepela na bato
ayaki na esengo na bato koseka na bato ayaki na bato malamu ayaki moto ya kozala na bato na bakanda kozala na bato mabe te ayaki moto moko ya esengo na baninga kosepela na baninga. Siko par rapport ya likambo ekweli biso oyebi ke maître Toro ayebani bato bakouta bipai na bipai tango mosusu koya kolela ye ozana message moko particulier donc eloko moko ya mutuya oyo koki koyebisa baye bazolanda na libanda na kati ya mboka to bakonzi ya mboka koyebisa baoyo bayebani na ye Toro ayaki moto moko asepelaki na bato ayaki na bato malamu ayaki na bato esengo na ngai leke na ye azalaki na nga malamu mpe tozalaki na libota malamu lokola bao mosusu bakendaki totikali biso na ye mibale lokola ye akei nga natikali ezali mpasi mingi bato bakoya balela ye na kimia balela ye na esengo matate yala te bapesa ye esengo po azalaki moto moko ya lokumu. Boye matanga ekobima ebembe ekobima mokolo nini? Ekobima vendredi. Donc ebimi vendredi bakundi samedi. Tozalaki na besoin ya koyeba. Merci beaucoup. Très chers amis internautes, ndenge bouti kolanda to comme na suka ya émission na biso Tukin, comme nous vous l'avions dit au début. Bouti kolanda intervention ya ba supporters, ya famille, ya bana quartier, ndenge nini balobi. Et là to comprendre na suka que famille to ba supporters ya 200 p balobi ba boyi avec pasteur Mukuna aya awa na matanga parce que ba finga ki maître Toro. Eza pas si kotala que même na kokufa ya mutu baza ko finga mutu. Tozi programme A balobi 2 et bembe ya maître Toro et kobima vendredi ba kokundango samedi. Et lingi kolobate ke biso to suki wana lelo to kozonga lisusu parce que toza na besoin ya koyeba successeur ya Daring Club Motema Pembe et kozala nani po bato baza ko se plaindre balobi ete na ngambu mususu wana financier ya équipe wana eza mwana ya pasteur yango to kolinga pe to yeba biso to kozonga lisusu pona kolakisa bino to koyebisa bino soki après maître Toro successeur et kozala nani. Donc na mokuse biso penza to suki wana to kokuta na isusu na mikolo koya pona kolakisa bino lisusu o to kozwa lokola information na koleka Mombaya na moni ete mwana mwasi ya kitoko o babengaka une journaliste pas comme les autres, Vanessa Messa. Donc mes salutations en passant. Dunia Rose, la Rose, mwana mwasi o mwindu na ngengaka. Donc ye penza babengaka non à l'hydroquinone. Na sepelaka na po soki a telemi a pesaka elengi. Totali lisusu na ngambu mususu na moni iget mbangu. Autrement dit mbongo, l'argent. Na pesi mbote, Jean-Cy Luonda, les mignons garçons de la presse. Donc à toi aussi je fais de gros bisous. Mombaya, yem ta sala ka tozala, tobima. Donc ye penza na yeba te sona benga nzamba masolo oyo, tona benga na ebité. Donc na rolo bata à toi soit l'adoration mais ga keba po nzamba ra moko. Donc on a photo zong sangwe pa yeme. Na lela au danger, na lela au fort. Blaise Mobobo. Blaise Mobobo, motema ya mama, motema ya mama, motema ya mama Pamela. Donc ba bisous à trop. Zala na oka umela na ona linga penza kolobo umela te donc zala zala. Poso tolobi umela mukomsu na rolemba. Mais soko zala noka don otika la ka yo. Rams ya Gaillard, les géants garçons de Paris. Rams ya Gaillard. Bambo théâtre na lela bino danger. Ya yé. Donc kilo na ba benda kango na ndobo te. Ba benda kango na ndobo te. Donc na sabino bana mibali ya Congo Vibration. Ils sont beaux comme l'argent. Ils réfléchissent en dollars. Ils agissent en euros. Ya bongo to monate. Ya bongo penza bazalate. Et puis na dictionnaire na bango kombo mpiaka ba ebite existate. Na lo bandeni. Ate na lela bino danger jise mwanda. Yona le kakabwe, moi na le kezate. Na lela bino fort, Mombaya.
naleka ko